Makamba boiza soni bo banda muta kufa maintenant une année en haut quand même ba bêtise ba ko honorer Dadi Dikambala te la pierre tombale mais ceux qui tozongi sima ba comédie balingana makasi kapanga ba comédie balingana makasi to pesa valeur na mowe yo atika biso mais tant azaki na bon moyi asepelisaki na ba chaîne na biso tous en association mon côté o minene o bino tubo yebi yango ba o soutenir ba eloko monter là tout le monde Barcelone yo tu perdre de papa na e ezaki to tout le monde délégation mo sous matindi oh asa déjà manko minene ba star ya mboka na biso mais tout le monde bango te tout le monde bon moko ye wana ba maman mo seka baza ba maman moko boye ba osamsala ba kitoko mo santo aza genre ba fille moko bo soko yoki na problème c'est que yo mtu bandie. Mais ils sont parmi les comédiens ou les secrets ou les comédiens analystes. Est-ce que les comédiens est-ce que bien il y a moi souvent dans un sujet à bateau. Et pour la temps communauté pour l'enfoulailler. Mais dans la temps a été. Il y a moi souvent un sujet à bateau. Est-ce que il y a les passés na yé? Tu bien ça la photo na yé kala awati. Iye to bimisa ba photo la kala awa regret ya présent Caleb na makambo ya Kyodo amona ka assistance à ba comédien te ba se réunir pour na likambo ya wana to ki kala ka de comédien balinga pas c'est déjà passé to ça baka eloko oyo eloko etambola ka na information soki bato ba partager yango mais ya Kyodo yebalaki aba tutu yebalaki oui ba publier Kyodo mutakala na ye bakangi Kyodo mais to taki na référence te bakangi Kyodo wapi makambo eza wapi to komona na wapi to kosala boye. Voilà, bienvenue sur notre chaîne L'Espoir fait vivre la télévision et puis Nouchka TV. Voilà, donc merci encore une fois parce que vous êtes nombreux de partout en train de nous suivre. Hein? C'est bien moi, votre humble serviteur Segon Kapanga Kapangalogie, les guerriers de la presse. Hein? Ensemble avec mon confrère Rémi Kovodo, nous avons développé et dans le cadre de l'actualité du jour, nous avons mis ça au Kumbelabino dans temps réel. Voilà, la chanter la formule déjà. Et tu as invité du jour Rémi Kovodo. Bonjour. Ah, bonjour. Voilà, comment? Oui, très bien. Zambazo Batela, déjà qui voilà, Zambazo Batela, qui est déjà bien. Donc, ensemble, déjà, Rémi Kovodo et mon confrère, parce que tu as une analyse par rapport à l'actualité. Et Nengeza ko circuler, Nengeza ko legalega, Nengeza ko lobama, parce que Baïbi Kapangalogie, Baïbi Rémi Kovodo, alobaka ba vérité. Raison pour laquelle vraiment dans limite beta mama solo mais moi ba détails zébélé moi ba point zébélé trop simba mais toujours banana nous na li solo ya Mesebio puis à son âme Dadi Dikambala voilà donc tout ça déjà en noir et pour que déjà tout et kokabola mawa déjà na famille artistique et vraiment to bungi ça artiste munene logo la Dadi Dikambala Mesebio voilà donc tu vois qui déjà il faut que ndeko ça là donc ça la pierre tombale et par rapport à une année naïe mais il paraît famille ben dit moi et moi bah dispute bah désordre famille et créer moi bah problème ils a les sous-soutés donc qu'est-ce qui se passe Rémi Kovodo? Merci beaucoup na bon mon corps merci beaucoup na Maradon na Miss Moté Mananou Sami c'est un des sponsors na pena privé voilà mais si nous beauté to linga ki to kende ba comédien association bon mon compte ça qui moi ba infra voilà pour na ko sa musala wana mais et comment qui joue yango na bengi ya Gabi pour na tout na confirmer surtout kende Gabi ngabi ado ya Gabi programme ya de 2 ans de pour déjà tu sais comment on a tout déjà voilà Gabi programme za ndeni oh oui programme ezaki nango mais vie na famille moi boyo kanisa te yango moni to poussi Gabi OK mais là on a rappelé au PR moko dena kata bato kuta ipena bande comme ça na kotanga bakombola bango ate nde baso betaka masolo ngo ah mais famille on po ani pe soni boy po ani famille on ba osama ngamba soni ya makasi boy voilà jour amatanga ebemba ya dadi bima ka betizo bazongeli yango kaka même betizo ekei na ba makambo ngo to komi kuna katafa ya mabeba teli ya dadi voilà na cercle ya mabeba kundela ya dadi combien ya kitoko ba mboma pete donc tout ça ya kilo ya mutu voilà to zana bato ko ba famille na biso et moi je ça moi sonité pour moi il y a dans monde théâtre dans monde art ndenge to sangana eza déjà ke bolingo voilà famille mobimba yango yo
au moins kapanga ngale on a likambo antu yo ya fa famille nangé c'est ça oye pena botali bena ekovo oye pena liboso ezape ndenge moko lelo kapanga la okozwa ba famille biso botala ateke lelo bino bozela biso to kufa pourtant cotisation wana ba kopesa tant mama ni mama kopesa ale bino bozwa bokotsa na compte bloqué te bongo eza soni kapanga la makamba boiza soni bo banda muta kufa mais une année yango quand même ne va bêtise pas honorer Dadi Kambala te la Pierre Tombal et puis organisation mo boyeto rattraper o ezangaki to soni o bayokaki na depuis akufa ki vraiment Rémi Kovodo et pendant na éviter que soki bazo yoka soni ou bien zo sala bango ndenge nini pour toza batu parce que par rapport à la comédien de bossaï ba cotisation c'était comment c'est donc vous s'associer la famille pour que vous comédien déjà tout ça là qui au tout essayer tout ça là mais vite on sa bonté de dire que t'as la famille voilà aux hommes il faut membre famille na e baza la paix d'accord na likambo biso la comédien tout ça là voilà parce que tant membre baza d'accord tout ça ndeni pour nous bon là d'accord biso d'accord tout ça les lots voilà parce que bon d'accord jamais pe biso pe to kende ka mbala moko boye et simbate il faut bango bazala d'accord biso to parce que longo moko na bango to ki ko sala msala ndeko na biso ya na biso papa na biso idadi kitambala voilà lelo par rapport ndenge batu mingi ba yebaki dadi mais c'est bio o ACP ça yebatu international Ligue des Champions ligambona motote wa pesa elengi na kapela ngulu akapela ina nena ye depuis akufa et regrette Nabiso Dadi Kambala est-ce que ils ont façon où vraiment tu veux commémorer Dadi par rapport à son niveau il y a combat Dadi Azagina bon en fait il y a on a lobby mingi batubé ba comédien bazaka batumabe ba comédien bazaka boye mais ceux qui tozongi sima ba comédien balingana makasi kapanga ba comédien balingana makasi nali kambaya dadi mona ki wakala bomoko o santi ke o watie $50 o boye chéri ka tie $50 o kuna tie boye en tout cas au moins mutu bela a bimisa volonté na ebolingo na yo azaki na ona ya dadi kitambala voilà en tout cas to sala ke eloko wana motema moko po toza na besoin ke to pesa valeur na moweyi watika biso mais tant azaki na bon moyi asepelisaki na ba chaîne na biso voilà oui alekaki ya kota ba kitambala kota ba fanatique mingi o ba voilà mais pourquoi pas tant ya dadi ngazate ina nini tout saboteur tout monde on quoi bana mikilo quoi ba bébé non et puis Kovodo l'idée wana eutaki wapi ya kosala cotisation à faire dans opération à Pierre Tombala Dadi Kambala idée wana eutaki pas ndeko moko boye azaki na idée parmi azaki fan ya Dadi azaki na besoin asala eloko wana parce que vi kuna na cimetière basengaka $1500 avant ko sala makambo wana alobi ngala opesa $1500 wana mais bino boya on a déposé bo ça ela ndeko na bino ndeto yo kota na bomoko to pesi idée wa weza idée mo wa kitoko de biso tout soutenir qui idée wana to contribuer qui na mo ba différent na biso po eloko wana ele kana bien mais Kovodo to ke peto zonga mais c'est bio voilà donc idée ça qui bien vraiment encourager et puis à féliciter mais tout le monde appelle à Solange Mindondo personnellement et Solange Mindondo to kenda pe ko visiter tombe naie jusqu'à présent Pierre Tombal et Salamité na combo pe o ya Solange Mindondo azali parce que ya Solange Mindondo akufa liboso. Merci beaucoup. Et nous les Salamaki peut-être les gens pas négliger Solange Mindondo. Oui, on doit vraiment beau s'intéresser mingi na Dadi Kamba. Au konti pena na point wana ya makasi, au konti pena na point wana pena makasi, da point o batu belé pena ba ndeko kozela ngo. Ça peut idée moko ya malamu. O eloko na bébé batu belé mabaku. Ah mais comment vous saboter pour Loulou? Comment vous saboter voilà pour ya Solange Mindondo. Le problème est directement Dadi Kamba. Kapangala to baka eloko yo ngana ko kovanda kapangala oza na chaîne moko boye o so kota be émission na bi kapangala parce que kota be émission wana na lingi boya bo sa publicité na boutique na ngai mais ngala lopesa bino mbonga transport voilà mais bino mo boya na matériel na bino wana exacte ke bo moni bato wana ke non eza mutu abimisa ki idée ya ye moko voilà associé bandeko mususu tant associé oui eza pas idée moi malamu to mekana ko pesa na bomoko to meki ko pesa na bomoko pour la ko soutenir exacte ke to vandi boy soki ko banda na logique to banda na ba mami ndondo to banda na ba pululu voilà ko suna ya Dadi mais est-ce que eza mutu nde eza mutu o ya fanatique ya Dadi ne fanatique ya Dadi voilà alobi ke non na za besoin na ça de loko boy avant kuna balobi autant on a opesa autant wana mais bino bosa tamo symbole voilà donc il y a bien ça idée bino bo accompagner voilà idée na ye na mbongo voilà
exactement abimisi idée pas maintenant abimisi idée na ina mbongo so biso to ye wana to bimisi to mo appui par rapport à idée na ye maintenant abimisa ki voilà parce que eloko wana betisi ba tebele mabaku ebele ba quitter ba groupe ebele ba bandi ko ba non bo saboter bululu bo saboter quand même tozala batu na monde nango ya oyo toyebani toza na association moko te oyo minene oyo bino tu boyebi yango bao soutenir bato eloko moko te mais bassociation eza ebele toza na afara toza na bomoko toza na association d'artistes et comédiens nga nayebi kaka moko bomoko nga nayebi kaka bomoko ezalaka nini ANTPC voilà ANTPC eza dirigé par président Masumu oui wana nayokaka yango lelo oyo ndenge bozwi initiative to à travers mutu wana apesaki idée ya Dadi est-ce que lelo mpe bokoki kovanda te bosoulever sur bapoint ya kosoutenir baartiste oyo bakufa quand même kohonorer bango na bakombo oyo bazalaki nango na batombe kosoutenir ezalaka mabe te parce que tanga volonté ya bato bazoluka bosoutenir tozala no clair bato oyo aza na besoin ke omoni na koloba ke yango moninga na kumisa bomoko mpo bomoko ezalaka na bolingo lelo tomoni Barcelone yo okoti koperdre papa na ye ezalaki tomona délégation mo masumu atindi po aza déjà manko ya minene bastar ya mboka na biso mais tomoni bango te tomoni bomoko ye wana yango nazobaki kapangala bolingo eza te et puis tolobi tomoni est-ce que ezalaka mpo bolakisa ANTPC toni mpo tomoni na matanga ya Barcelone tomoni ba comédien vraiment bozaki rini bozaki bina ini bozaki bomoko ne bolobi mais par rapport à matanga msuto to mona au moins bomoko à Barcelone niveau artiste et bolati ba uniforme mais oui bolingo yango wana po mona ke bomoko ezo sa musala nango pe bomoko tozala bolingo omona bomoko tosa musala nango bomoko to wana bolingo voilà au moins to vanda kaboye to yebaka ke eloko tolinga to sa sort nango ezani likambo nango ezandeni Pourtant, bino ba yebisi bino ki boza ba konzi, boza ba président. En tout cas, il faut botala pe ba peuple. So tant bino otala peuple te, biso tozala te ki kapangala to yika muta filo bina butu lobi to ke réunion. To tsa ba 20 $ cotisation bongo mabe. Voilà. Mais pourquoi pas ton ndeko moko ya star azobala. Ale bobeli biso pe réunion wana, to luka cadeau ya valeur nini, to kopesa ndeko na biso. Vraiment. Et ça va bien kapangala. Et tu quand même le moto bandela ngo même le moto bandela ngo non. Idée ya Dadi Kitambala, eza idée ya fan na ye. Ya bato ba sepela na ya Dadi tanga sanki en vie na musala bandai ko sala. Ya ngwa mo ke bato wana ba bengi. Omoni bato wana ba bengi azambia na mona wasola na ya gabi bien basola na keke bato bien. Ah to moni pe idée za bonne to luki famille. Ah idée za bien yango wana. Voilà. C'est tout. Donc on a lancé déjà kaka appel na ANTPC et Pakosiko affaire eza wana ba association eza ebele. Bosala ba bien oui mona na ba initiative moko malamu mais botala na tombe ya Solange Mindondo par rapport ya kombo ya Solange Mindondo azaki nango botala tombe ya Chico Pululu ou ba bengaki monstre d'art boyebi nini o Chico Pululu asala lelo oyo ndeko moko abimi na bolingo na amour et compassion pour na honorer M. Bio Dadi Kitambala. Mais soka bima kité. Soka bima kité. Voilà. Au moins que moi qui ngasa mako. Bon moko ezala ba idée ya kitoko. Voilà. Wana pe na ko cité. Est-ce que kitoko ngai bima pe na bomoko. Mais nzambe ndem tabi ndenga saka makamna e. Ndenga tinda ki mutu wana. Voilà. Donc côté antoleki na biso pour conclure de la sujet wana et programme eza ndenge nini parce que neto bato bazela ki bino bazinga ba mona ba image ba moni et l'autre moi ça va programme de la biso base la courant semaine oh to pe ça bon suite to za la kuna et ça quand moi que moi famille ça qui mia biso pe koto to ça makambo bon famille ka sera validé so famille lobby ana mbala moko pour nous surtout ya biso après voilà donc une année à M. Bio Dadi Kitambala otika yibiso vraiment et toza de cœur na artiste comédien nyonso na famille biologique famille artistique et puis donc c'est ça et ba détail belé oyo ya M. Bio par rapport à Tom na ye ndenge kovodo alobi tokozwa ba détail mikoleza koya voilà kovodo to sur le sujet moko yande ko na biso Monsanto oui Monsanto artiste oyo balingaka mingi asepesaka bato et mama Moseka il paraît mama Moseka pesaki ye mobali bêtise
et après si mon centre mobile il y a balou qui est sous et pas mobile voilà. Merci beaucoup. En tout cas là on to loba omoni eloko yo kapangala to saka musala voilà soki kapangala bato ba respecter ngate pesa encourage au sala musala na ti ba mama moseka baza ba mama moko boye ba osala musala ba kitoko mo centre aza genre ba fille moko boye soko yoki na problème c'est que yo mto bandie omona eloko na yo tala boye bino bato bo saka ba émission na répéter bino bato bo saka ba émission na bino bolingi ka kombo ya ba comédien na munoko na bino autant mo bandaki ba émission na bino ba comédien bazaki te lelo excuse lelo oyebi ke soko lobeli ba comédien ba vie komata na ba chaîne na bino boyebi ke ba vie makambo ezofonga po ba comédien bazopesa ba vie na ba chaîne na bino boyebi ba pendeni ya lobata na bato ngoti mutango akotile olobi kombo na ye kotile ata 50,000 vie olie pe déjà la kati mais est-ce que oloba mabe na po ani mais ezaka nini makambo ezali boto solo yango ngana yo kovodo en cachette et lobi to dévoiler yango to bimisa na écran mais le problème est que likambu ya mama moseka na mosantu wana c'est faux na yebi amoti wani za mama lokuta mais ezaka parmi ba comédien ou ba bimisi secret wala ou ba yebaki likambu mais parmi ba comédien ba pesi ba analyste est-ce que ba comédien ba zoya lobi o baza bilobe na makasi est-ce que yebi yango ba comédien ba oyaka lobi ba na bilobe na makasi mais Rémi secret na yo pour muto ye bango c'est qu'il faut ba betela est-ce que tant muto betela muto museka yebi loko wana te mo santa yebi loko wana te surtout kendeni po ezala ta bien mo vandi pe il est en cambo yo ai kambo muto ntela yiba kiango ti mais est-ce que tant yo comme conscience na yo ba te ki na yebi loko wana te mais ça arrive aussi comédien entre les artistes et comédiens na pesi muto moko passe et l'autre peut-être pas donc ça arrive ezalaka nango eza mabe te omoi kapangala l'autre ova na pe tu sala émission bo ezala mutu mo ba sepe na kapangala ko vo pesa no mi wa kapangala na pesi yo Rémi quoi kapangala ngala ndeni bon ala kana ipe bien ibo va na ina bato po kamala malamu ndaki na bongo voilà oya mabende okende kama waye ya tika ye tika na wala luta matanga ye wala kutu pasalela ye ya mabende bongo ya malamu osala nini ok kapangala ibo va na bato bo ngape na yebeli na ndenge na biso mbala kana yebi mais yobe mekana otala basala ka bongo parce que vite yo lié devant bandi ko loba mabe ya muto bosani ke lobi nango le passé na yo tala ki ngote le passé na contrôler ki ngote pe bele bazotika ba loba makamba ya ba comédien même sur le passé na bango za salité même sur le passé na bango za propreté même sur le passé na actualité elle est beaucoup plus comme ba comédien mais parce que ba comédien baza discret ba comédien ils ont toujours dévoilé na ko sa yote bato baleki ba comédien na base na minute bazati ba musicien balali ba musicien balali mais makambo ba comédien ça dévoilé na ndinga mabe pourquoi mais ça dévoilé toujours les analyses par rapport aux artistes et comédiens na ko sa yote au moins neto vandi boy ye moi moi souvent zo beta ba sujet ya bato et pour la tanta ko moniter pour l'enfula yi mais na tanta na été ye moi zo pesa ba sujet ya bato wana est-ce que ye le passé na ye to bimisa na ba photo na ya kala awati ye to bimisa ba photo na kala awa mais ye moi ça mo benga ko vodo kaka ba comédien ou ba collaborer na inde ba pesaka ba ya comédien te azala bato e ba za wana ba comédien te mais ça ba même pas ko ça ezala mabe pourtant les gens ici qui nani mono nani on ça pas belle vie nani Ronel nani na Jérémy tant ba que Ronel na Jérémy ba moi na mobile c'est faux c'est faux ta ba surtout landa te ke po mutalobi te ba analyse soit va to sala yango il faut to landa la source to yeba bon moi ça ninga za na pesa elengi ngai ya bambela ngati bo yebi yango bino tu o ko vodo mtafuta lakini ndaku mutentel bo mutasela ko vodo mutentel mutasela deuxième chaîne wana mutentel mais est-ce que na sela na deuxième chaîne mutafuta la nganda kuza musala nanga o fin du mois futi nganga na ina futi ndaku nanga omona parce que tant yo totala ka bongo somo atiki le côté sotambola kaka parce que bato le côté ne bongo za bato il faut te telemela ka bango kapanga nga lelo ba maman balingi nga ye en tout cas merci beaucoup na ba maman nyo surtout o tout ba benga Rémi Kovodo o tout ba so ba ça implice na ba commentaire na bango na ba peine na bango pas Kovodo maman na bisa ki bino bien polémique na lingité mais ce sengi na lobela mutu vérité na kolobela pour a changer
omoni kapangala lelo oyo tovandi yana teke po toyokaka motu asali boye motu moko alobi boye te lelo Rémi topesa na détail tosisa nano tokende kosisa toconclure sujet oyo mpenza na ndenge ya bien aboni difforme et par rapport ya mama oseka na mosante wana eza mamakuta voilà wana eza mamakuta oyo na oyo bazokana te oyo na oyo oyo na oyo Rémi Kovodor ozaka na bacomédien oza comédien oévoluaka na mosala wana et pourquoi les artistes et comédiens bazaka na bacompte à rendre entre bango na bango lelo baza bien lelo babebani boye na boye eza bolingo wana bolobaka ezaka semblant ndenge bozwaka sur scène to bomemaka yango mpe na vie normal bon est-ce oyebi ke na ndako kutu ngai na lipasa mais ngai na lipasa nanga toswanaka air tout ngai na lipasa nanga tokanganaka babinemi omoni lelo oyo ngai na lipasa na ngai boyi ngai na lipasa na nga nde na oso ke banda tofetaki ti lelo tobengana mbala moko pourquoi mpona ke tolinganaka na biso mais ye aza na ntango osala makambo ndenge aza na ntango osala makambo na nga soki aye abeli mpo toyokanaka na elomo ye so abeli aosati omwenda abenga oza bien so na biso na abia kati nga mpe so nabengi ou bien mama atona Joël nga mpe so mbote oza bien ngai nayokaka esili mpo nini me ndeko nanga tobotami na ye kutu mbala jour moko yango omoni ke bato ya théâtre ebotikaka kokondane ke tolinganaka te mpo tolinganaka po so tolinganaka te tomonaka na makambo kapanga na ngai na yo totiaka bakamera na biso tomonaka bacomédie etala ebele ozoyeba tomonaka bacomédie etala ebele tomoni mpe bamisie tomoni mpeneki mais ona oyo na ebembe ya nani ya Barcelone bato ebele balobi ya bacomédie bolokaka te mais bino nyonso toi elakisi ke oyo bino bolobaka oyo bino bokanisaka ezaka yango te kapangala nde tozaka boye na semaine mutu na mutaka na programme na ye tokoza toya bakamarade nga na yo vi yo na tournage oyo babengi yo nga na tournage oyo babenga ntango tozolola nga mpe babenga na tournage mosusu na yo so esaki tournage tokutani c'est tout yanga Rémi Kovodor na matanga wana naza mopanzi sango milieu du village il faut dire la vérité rien que la vérité na matanga ya Barcelone nazaki tout près na président Caleb Toukebana que je salue président na yoki azoloba na artiste moko boye na kotanga kombo na bango te pour na ko éviter moi polémique abi regret na ye ezali parce que makamba pululu makambo ya Kyodo ba comédien belé ba yate mais il a regret à président Caleb parce que na makambo ya saïsa à l'époque to bakangi saïsa président Caleb azali muto abandaki kokende chaque jour mais regret à président Caleb na makambo ya Kyodo amonaka assistance à ba comédien te ba se réunir pour na likambo yango to ki na cadre ya comédien balinga passer c'est déjà passé tout baka eloko oyo eloko etambolaka na information soki bato ba partager yango mais ya Kyodo yebana kia bato tout oui ba publier Kyodo mutakala na ye bakangi Kyodo mais tozaki na référence te bakangi Kyodo wapi makambo eza wapi tokomona na wapi tokosala boye Kovodor makambo eza na réseaux sociaux tozaka teke ba sentimentaire to bimaka eloko eza yango te ebima Barcelone ebele programme te tant tokei kolala biso tout vendredi bandeko mosusu programme eza ndenge nini programme epesami tokutana na cinquantenaire airboy omona bandeko bayaki ozomona tomonaka makambo mosusu ya bandeko mosusu airboy bandeko bayaka eza ndenge moko soki communiqué elekanaki ke tokokutana na makambo ya Kyodo ou bien tokosala marche boye ou bien tokoluka tosala boye na boye bacomédie okomona bango wana po communiqué etambolaki te lelo oyo par rapport à sujet ndenge toza kolobela président Mouyembe Gauche l'artiste comédien Mouyembe Gauche aza na batrouvaki aza na corona il paraît regret na ye nde toyoki aza na corona mais bacomédien bakoki mpe te babeti kara bakoassiste ye te entre bino na bino ntango mobike nani papa na biso nani ayaka Mouyembe Gauche ayaka tokende no epai te tokufelaka Mouyembe Gauche ayaka dernièrement Mouyembe Gauche azaki oyo aza gravement malade boye na boye omonaki bacomédie balakisa bolingo na bango omonaki bacodia esalamaki bambongo eutaki partout eyaki mais na suka toyebaka ezalaki maladi mpona nini anga asisa ndako ya mbinza
Si quoi tout ça va rendre battu. Ce qu'on peut dire comédien on bino me comédien on va te vendre la boue. Quand quand c'était ça comédien faut même vous c'était tout foutre à banda. Fin du mois, les tinga le 15, faut la foutre à awa, la foutre à ndap. Ce qu'on musala na o so na côté c'est le côté so na salité et foutre à ndeni. Dans ces courriers moi me gauche na on peut baiser. Ah ouais na ndimi on nte. Pour l'hôpital kuta za hôpital ah tout le monde qui confirmation na ngote. Si quoi. Si vous avez réclamé Carazo, il a un comédien. Vous avez assisté. Les longs discours comédien, vous avez les namato, namato et bateau. Pour les comédiens, tant que vous faites, tout le monde a présent, moi, je suis raté. Même tant que banane, tu vas comme quoi la tête. Est-ce que vous avez oublié même boyer, tu as été pour un niveau de libota, ta papa était biso toyer na biso. Ndé tout le monde a qui est comme présent, Caleb a télémi pas ici place. Pour présent Caleb a hier soit ici c'est gars na poto. Tout le monde a na biso, ba Davina pas présent Caleb a qui na chasse écoute qui a zalaki. Ma présent est bazalaki sikoyo na moment oyo yango to lobaka ke ba comédien to ko saka mu qui est vecté saka ebele pourtant na ko sa lelo ki nga remi na bukani lokolo un jour après 2 jours 3 jours habité le onine ko melanga so tant ko melanga to ko sa ki na bukana lokolo bato ba idea kinga ba ko découvrir yango za makamba lokuta so tant na yo bukana so na ndinga solo be lo sapekata ninga. Parce que bien entre bien pour créer ba base comme ça vous avez solo te mais en base mais base on va créer base tant on aussi ça mama base on va sentir que non base va créer qui pour na eloko o ya eloko mais tout le monde est implice tout le monde créer base pour na vous obater tout le monde kanga ka teka kapangala on mene to ça émission boy après biso na to bunda na biso ka wana disco tout le monde na ba fana ba komba nani tout le monde sakana bango pe moko. Voilà, merci à Maman Mirador Ngabou, la coordonnatrice fondatrice de l'association Mirador l'Espoir fait vivre. Après Chofouka depuis Paris, Nanoumata en Allemagne. Voilà ma salutation. Et Nabino, voilà. Rémi, Tossi, Lissanon, le Makambo, affaire, il y a pris Kakanouchipi. Parce que il est qui trop, c'est trop. Bah, internaute, bah, baye, bah, lembi, yango. Parce qu'ils ont aussi la thème, bah, Priska, na belle famille, naïe. Ils ont que ni masolo ya presque na Martin parce que il a mouki les sous qu'est-ce qui se passe Rémi Kovodo mama presque tout lobé on a mandenge et belé mais on a ce qu'on a loba o na on batte mais na pesa ne presque conseil mama zala yo ndengo zalaka yo presque zala yo ndengo zalaka yo o Kovodo na mto loba na yo eza mutu msute Kovodo na yo zala ndengo zalaka soko moni ya mabezo sepelisa yo to lobby soko moni esengo lobate vanda na okimia kokipete pour ko changer to ozalaka presque ba fano balingaka yo ba lingoka na ndengo za presque et ko changer bango lote ma beto mo mona ba vie privée na biso to mo même na misala na biso te ngaso na sa na compagnie Tigo makamu na nga Tigo etali biso na ba Tigo o etali ndaku na nga ko tanga ndaku na nga etali musala na nga te so komi ko memela ngona ndenga mabe ko ke ndenga mabe ko ke ndenga mabe bongo puisque zala yo eloko moko ko changer yo te voilà puisque eloko ko changer yo te zala ndengo za bongo c'est quoi yo famille bokoto puis ba auto ça sur émission oui ba auto réagir lisusu est-ce que ça pena normal le makambango famille ba les kaka parce que na landi ba déclaration ba tunso babi il y a liboso ne ba lobaka ils décaillent déjà bien mais tant on va continuer lisusu comme kepe moi bi qui moi sanité moké bon wana na belle famille nga ils ont condamné bango te na lobeza eloko loba na bango te eloko bango ka wana itali mama mwana na bango o famille wana soto yebi bango lelo to yebi bango pona mama libala priska ça libala priska to ngeto yeba famille wana mwana bango kabwani na bango pona priska bon soki mwana bango kabwani na bango wana itali mama famille na bango nga remi na kokota na ba vie privée ya batuté eloko nga na pesi conseil pona zwaka ta na va na priska na zwaka ta ko partager na ye na zwaka ta pe na za likampe boy priska za wapi ah boy aye yango na pesi conseil pa muninga na nga ndeko na nga yaya na nga leki na nga on a pesi ye voilà o etali vie privée na bango ya ba famille na bango ba kabwana etali biso te pe ba public ko balanda biso baza na posa ya makambo ngo pe lisusu te mais est-ce que le bato azo réclamer que prise azo ça ba déclaration et alika ki asaki be mission asaki ba droit de réponse parce que mingi bazo sepela nango te non pas ba tatina ye wana par rapport nenga lekaki répondre mabete to za bato lelo babenga ndoki toza motema eza motema motema na toloba yango be totika kobomba makambo na motema poso retour epesi yango mona emema bato mosusu bakufi mpe boye moto mosusu mpe crise esali ye moto mosusu mpe tension esali ye soki esengi ke abimisa mwa mokie wana abimisa mpo motema yango ezaka banki te e motema te
ta motema parce que tant amoni ke ba komba chaque fois bazolo bela kaye mabe moko boye chaque fois buzoba moko ezo continuaka tozala batu ko papa tozala batu batika mwana batu avanda soki esengaki ke yena Martin bakobalana yena Martin bakovanda foyer moko yena Martin bakosala eloko moko nyonso to yebaka nzambe divorce yeyo aussi ndambe yango divorce Gabi bana emosti bazali na Kinshasa wa Gabi bakena mosi église pasteur moi télémisi ba matali Gabi abi yo ba libala mo ya kafu mais Gabi ça na l'instant musapi atali mo sa Gabi abi yo peda mo bala ozobala yene lipambo la famille na yo batali na église mbeseka ki pasteur habita pasteur ma ramener ok loba bato babala ni après 1 mois et demi divorce salami Gabi abali mo sa e baba ni faut que to ni ba na poto moi ça appelle le bali mo konti mo ko be baza kimia poto mona ki nzambe so za nzambe totika kubaraka totika kokotaka ke makambo boye ba vie privée na biso eza soni to betanga ngo boye soni ya kovodor za ya kovodor ya onga ya to lekani obi kovodor za boye vie privée na ngo étalé yango na temps répondre yote ta na ngane za ki na vanda boye na sepesa ba mama na nga public ba fano lelo ba pesi kovodor pouvoir makasi ya koyoka ye po za ali panangu bate tout le monde a fan moi bali pendant que le fan on va bailler beaucoup yo cacao et ça la gibo ils ont eu beaucoup de bailler le zoba oui rabino tant batala rabino la théâtre ils ont des stress il y a vraiment le lobby na yo lelo même la vendre be kovodor na na temps makamnya surtout anati voilà tant nanga ezaki bati caprice à vivre voilà et s'il merci beaucoup. On est déjà arrivé à la fin de notre émission avec mon invité Rémi Kovodor. Rémi Kovodor, un mot de la fin par rapport à la fanatique Nayo, la chaîne et la chaîne message. Merci beaucoup. Analyse au Bomoni qui est à des chaînes. Des chaînes, Bomoni la Kapanga, Bomoni Kovodor, tout méga qui nous ça analyse par rapport à Yamakambango. Merci beaucoup à Maradona, Miss sponsor unique à Rémi Kovodor. Merci beaucoup à Ken Mosengo, papa social, et Mani Mambo, garçon qui n'a habitat Zina Zongara. Dans le coin, Maï Joël Mouya à Paris. En tout cas, Bosa Pena est belé. C'est au Moni Kovodor chemise à Kishoko Boé. En tout cas, boutique est à Moko et là, tu as imaginé que boutique est dans la Turquie. Et je là, tu as Kovodor. C'est bon, moi, Kovodor a bien abattu surtout. Merci beaucoup. Naba maman surtout. Nazo yoka conseil na bino boto pesa. Kovodor quand des boboy polémique. Mais c'est une vérité. Ba maman bon ni mana lo bela mutu vérité. Mais voilà, merci beaucoup mon confrère Kovodor Rémi ou à ça comme ça là Kitoko sans Likambo et voilà donc biso ça pour la bino on est là nous sommes là et tous au milieu du village juste pour informer bino en temps réel par rapport Nenge Maramango et les Kaka Awa. Voilà, merci à Maman Mirador Ngabou, la coordonnatrice fondatrice de l'association Mirador et les Soirs Févieux. Merci à Nanou Mata et à Fadegol Mata de Bundes. Merci à Mokashi Kamo. Merci à Lili Ngabiwele, Vital Ngabiwele, Namoni Jacques Ngabiwele. Merci à Pêche Fouka depuis Paris. Et voilà donc, merci à Blanchard Ntela qui est derrière la caméra. Merci à mon frère, le réalisateur. Christian Goy, voilà donc, retrouvez-nous au prochain numéro. Merci. Bye.